tozali na Dubaï kitoko hein. Dubaï kitoko moto kosote. Hein? Oui, c'est toute ma première fois. Na episode Dubaï kitoko na vandi na Dubaï na tika le mona mutuka ya etutukate. Na bengaki yo. Na ndene. Pour un voyage. Si la mtabenga ebiso. Si la mtabenga soki ba ebisi si la benga bato, so ba ebisa si la benga Belleville, alinga benga Belleville. Mais le quoi ba ebisa qui est pourquoi pas? Maman sali classement na e. Belleville a un voyage à Okende. Ba ebisi yo benga Belleville, o bengi ete. Muto a ebisi yo benga Belleville. Camarade na. Maman lui va monter mon conduit n'importe quitter. Ba mesana mon conduité. Et puis ça camarade na bisoté. Yonde mtolobi na décevoir Belleville. Tino qui nous avions Belleville au courante. Aïe makam agnos. Je te dis vrai au nom de Dieu, na bangotin. Oui. Aïe makam voyage na ngati na zoti na sala boy na sali tout, elle était au courante. Te ma omoni ennemi ezaka diable. To abana nzambe ba mpe basambela ba bana nzambe. Ba kotaka ba retraite, ba jenaka, ba sala kanyoso. Donc ba norme nyoso nzamba senga biso na Bible. Ba yebi ke ennemi za mabe. Un patron ça y a patron ngati. Donc non na bongo ça y a patron ngati aza collègue nanga. Ça y a aza patron ya groupe na sai. Groupe sai aza patron na bango po aso ata informé bango fin du mois futaka bango kuna nde ba benge patron nga aza collègue. Arrête de pia. Yokelanga eloko ayo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Manicol ndekolo masolo nganga ta formé monana ye abombela ka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan. Yeyo azana simamuge yeyo azana tolumuge la pesi pomade la pesi suppositoire ya la patrona Nicole awatosa. Les cipos, c'est une chaque soir, avant que tu dors, tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Les cipos, c'est pour les fesses. Uniquement, c'est pour les fesses, mes bébés. Uniquement, c'est pour les fesses, oh. La pessie à Coca-Cola, la pessie à Cofina, la pessie. Awa toza yangoyo Maman Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution. Maman Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau c'est pas bien. Na benga bon internet. Pesa ka site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole
Malonga la patrona akopesa yo ndenge akosalela yango ye ayiba produit akopesa yo po ba pirate ekomi trop ba awa toza ekomi ebele kokota na site te fo kobenga ya kobenga awa toza bamama basepeli bapapa basepeli awa toza chez la patrona Nicole Malonga bassin na yo ekokoma piscine et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans benga ozwa solution goût Manicole Ndekolo Masolo nganga ta formé mona na ye kasi mama Nicole yaga Manicole yaga yago sekure yaga L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, très chers amis fidèles internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je dis bonjour et bonsoir à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui parviennent avec des messages de joie, des messages d'amour, qui font à ce que nous sommes tout ça et qui n'est toujours les mots la piscine en beauté belé et puis au départ dans mon année beaucoup et puis merci à Bandeko tout va brancher connecté scotché d'Afrique et de la télévision de l'eau au Banibaye déjà Nani was invité si vous allez comprendre très bien. Dans ces fonds, on reçoit très souvent Mama Top et aujourd'hui nous sommes toujours avec elle. On va parler bien sûr de l'actualité théâtrale, de l'actualité de notre pays, bien sûr tout le monde a qui le lingue Kani. Mama Top, Silabissalo, moi un groupe de comédiens, qui n'a il y a Émirats Arabes Unis, plus précisément dans Katia Dubaï, accompagné avec maman Olive Lembe qui j'ai salué affectueusement Bipa Yazali ceux qui a besoin d'opportunité il y a retard la émission et puis Tomekampe par rapport à Mambo Koleka toujours la milieu na bango to ebiete maman Top Azali bongo comédienne nene yango ka oyo aza déjà la groupe T elle nous avait promis d'ici là à ozong sa groupe mais quand même bazwakaye mingi na ba chaîne oyo topé na ba groupe oyo basala ka toujours musala na bango ya théâtre et dans ce cas tous mes consolamment mobile merci na bande tout bazar branché connecté scotché en ce moment je m'en vais dire un grand merci à Fils Duzi derrière la caméra merci à Dani Chandou les Chinois congolais Karim Mané Sabriti Chomère Abatamignon Fondation Sourire d'Espoir et maman Labisso Garngalou na Katia Kinshasa où ils ont ça la œuvre à charité sans avoir quelque chose en retour sans but lucratif en tout cas félicitations maman Likar Nalou pour la fondation Mouné et Père Kitoko Oyelbiso na Katia Kinshasa je m'en veux aussi dire un grand merci à Marcelo Dufnoir Renfort Propre et à la mère des jumeaux en direct d'Irlande na Pessimino en Mote Bélé les boss César Paciotti Yango Iloboko la Pessimino en Mote et puis Jean Ibiko qui les boss de Bruxelles Renfort Propre et Rangwana fils Indus ici ensemble avec moi Fongola Bissoto et ma bonne Maman Top déjà ma droite elle est là avec un grand plaisir je dis bonjour Maman Top. Bonjour, ça va? Ça va très bien maman, bonne nuit. Oui, par la grâce de Dieu ça va, merci. Voilà. Et ça
Ok. Te souhaitons déjà bon retour. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je l'équipe trop très bien par la grâce de Dieu. Nous avons battu les psaux, et nous avons allé à Zongi Napson à retour. Vraiment, vacances et les cas Gitoko, séjour et les cas Malamu. Nous avons battu et aujourd'hui, toi, nous avons voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Tobana qui est né en janvier, les autres en décembre, déjà Hervé. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Nous avons battu les bisous tout commis. Comme dans décembre. Et alors, année où maman trop travaillé. Na ba film belé au tourner ba film belé na ba chaîne belé au CP les CP ba tu belé alors année où on des autres qui là aussi là c'est satisfaisant pour maman top c'est vrai que tu as la vie il faut aussi la rendre mais merci mais quand même la musala na yo faut trop baka nzambe merci il est le Dieu de temps et de circonstances faut trop baka nzambe merci ata soki eloko e marche à quitter mais le quoi nzamba tiki on a kaka en vie il faut dire toujours merci très bien puisque tant qu'on a envie, Bible Binabiso, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. C'est que nous avons envie de c'est que lobby a quitté que ça pour la vie. Donc, on le merci pour abattre la voyage Moulaï, banda janvier, tout comme le lot décembre, et ça, chose facilité. Voilà, donc le Bakanzambe, merci. Na musala na yo sikoyo, avantage ni au bénéficier nango cette fois-ci visibilité zo matakaka, est-ce que mbongo côtier belé ou ba projet na yo aux akinango na 2022 oyo ekokisami na musala na yo? Bon, problème est ça vraiment mbongo te. Problème est ça kaka problème est ça musala na ngandere na salaka na lingaka yango. Nous avons sollicité. Donc, tant que nous avons sollicité, nous avons na ba chaîne na bango. Ce que quelque part, musala ya malamu zana on a katinanga. Ce que quelque part, nous avons répondre bien, na ba appel na bango. Voilà, et là on a le ba merci angwana na roba pona na mbongo te. Ezana no musala oyo nzamba pesanga na salaka oyo lelo et zo salanga na zala mama top. Voilà, et on dit na le bakara qui en tout cas, ils ont marché bien, ils ont été malades. Alors, le film est qui est marqué, il monte en vendé. Ah, film est là, il marque qui est film est là, il a mon PC en amour et tout. Film est là, PC en amour. Bon, dans a 3 films. Dans temps à ébélité, parce que si on a bien joué qui tout. Dans le bac 3 films, on a joué qui. Gamo son talango na sekaka na mon vraiment que oui, na commune noté mais quand même na sali pas. Voilà. Na joué pas à Barcelone, na joué qui maman ya da Costa, Bokilo na ngezaki Marina. Voilà. Donc moi na musala moi na ngezaki Jérémy Chabani, na pesi ba mbote na tala ka film wana trop. Barcelone na pesi mbote. Na tala rango trop donc na mimona ra witi. Otali pe na ba commentaire à malamu. Yo moko moni que oui, j'ai fait vraiment le boulot. Voilà, na ekotala suna SB na jouaki maman ya tonalité ya balokele. Donc ndé na jouaki na ba cri na ngana zakina ngo ndenge pe etikala ki ba maman kisangani ba maman ya kisangani nyoso ba soko ba boa ba ngelema ba topoke ba lokele donc ebele bazande baza ebele donc ba sepela ya bi maman au sali penza lokwa ba maman na biso kisangani soki toke pe disu c'est pas Belvi kandi na uté ko sala femme influenceuse donc ba femme influenceuse donc dans film à Bellevue wana au moni er moko ndiye to saka ba prophète ya banvi na biso donc na joie ki le ki nangeza ki turbo a passant na pesi dingizo mbote na lobaki ne petit froza na mbongo nga ya no na mbongo te il faut faire voyager ngana mataba avion ya mineni nga fona kende Dubaï na kende Turquie et on a lobaki nzokezaki na ka prophétie pour nga moko et après ça Dieu m'a fait grâce na matipa avion munene na kepe Dubaï donc et ça linga bien. Très bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est vraiment des choses très capitales parce que les lots, on s'en a bino et comme il la réalité, de garder cette image de marque, c'est pas une mince affaire. Et alors, on a ma chaîne au travail. Pour Yomoro pour Monique bon. Quand on a tangué 3 combos, pas si on a biso Barcelone, si on a biso Silabissa, le plus pas si on a biso Bellevue. On a ma chaîne noire, impactation na yo pena ma casse zakio. Bon, non, le bas tous les 3. Il faut être sincère. Tous les 3. Et Betty Pinza. Et Betty Pinza.
En tout cas tous les trois ebeti ba commentaire à kitoko, ba bravo, ba acclamation. Donc ebeti penza. Très bien. Alors maman top lelo musana bino ya théâtre. To benga mo théâtre moko ndé bato musu ba bango neti ba mo na neti terre à terre. Il faut botika théâtre et boya na cinéma. Donc, à cinéma, quand on parle de cinéma, on voit des meilleures concrétisations. Tout le monde a film, et tout ça là. Des bâtons sous on a net ça dans le théâtre, bâtons sous tes cas, collègues nabino. Comme on va net tes msala na tout ce qui est là, on bâton na wani comme buzo, ba maboke comme iton buzo, ba maboke boy maboke. Biso to c'est songer ming na kati ya cinéma. Moi différence wana, yo mo autant on pose ça là, na habité sur de ça là ba film na cinéma. Il y a des films professionnels, il y a des choses de jeux salon, mais quand même, moi, différent sur il y a les lots, dans le monde de bon, bisopé, tout ça, c'est le cinéma. Makambo, tout ça, c'est œuvre d'esprit, c'est le cinéma. Et puis, il y a de n'importe quoi. Puisque, à ta mondial, à niveau de l'Europe, tout le bon, soit en Amérique ou partout, bazotangango en classe. Pour nous dire que eza musala ya bazobate musala ya n'importe quoi te et avec un musala oyo problème ezara peut-être biso moko bato hein to considérer non musala biso peut-être to senga les biso to meka ko tia penza considération na musala to sala to pesa ngo valeur to memango na niveau moko boy na côté moko boy pour to comme ça on vraiment to conclure vraiment combo na cinéma pour moi ba mike o peso sala ki ba légèreté moko boya ezo zala moi mingi pour na monde na biso to komale mususu mutu moko a tolo baka te ke atanga na inato bien inasité pour ngape na tanga na inate mais to le cas quand même na école oyo bazwa ta former biso na leki na groupe sans souci bazwa ta former nga voilà donc mais siko lelo ekoma nango ata na vandi na moni mutu azoleka fiona kitoko hein garçon ana mbadi kitoko tonton viens est-ce que ko sala ce qui paye à sepelaka na théâtre directement à côté bobandi ko l'accès lobby a commis comédien ezakale mususu ezana ba neti ba comédien nebele bazalaka na bango le mususu mona comédien mo azalaka na le mususu petit ya vient na azo memele sac soit valise na tournage excès de kota la vient ndenga jouaka lobby e pa yuki posa vient na ya komi kotindika sala bo pesela ngai ata un tableau bo pesela ngai ata deux tableaux à salini akompe ko sala ba komo benge comédien même mana ba fille au moins jeune fille moi azoya aya kapena camarade nae lobi nango camarade bo cha pe camarade nanga jo ata moko linga théâtre ba moi ba biloko na ndé mimi légèreté ming na monde na biso mutazo soutien information tin mutazo attente ba cadrer mutazo attente ndenge biso peto le kaka na école ngo to souffra to hein to le cas vraiment na cadre ba formation bazo cadrer yo donc ezara les soutien ndé mimi moi ba et là, ils ont moyen, ils ont volonté. Bon, volonté, ça. Moyen des actes. En tout cas, volonté pour nos comédiens, il y a RDC, il faut tout boire qu'il y a une fleur. Baza vraiment na volonté pour ba talent vraiment ils en a bakati. Ba talent ils en a bakati en zoto et vandi. Sauf que possibilité. Comment ils sont au communauté tina ba Hollywood. Ba Hollywood ndenge ba Nigérien gouvernement na bango et soutenir bango voilà donc surtout communauté na ba étape wana même bango ezala bango ba ivoirien ba hôtel maté pour bango non pour bazo ba idée au ça biloko on a besoin inspiration et pas na biso sauf que biso place bango bazo laki biso to tikali na se bango ba kelikolo mais ndenge to loba karaboui na koloba loba kaka un jour nzamba au sala très bien voilà quand on monara patron na bino artiste et comédien fiston sai mais tu peux on a ba théâtre on a ça on soutient on a ça cinéma donc ça veut dire que il s'est désaccordé na théâtre tout le monde peut moko ya bino Christian Shoga il pas longue na ba théâtre on a pas se plonger dans la cinéma non répondre on a un patron ça un patron ngati donc non on bongo ça un patron ngati as collègue nanga ça aza patron ya groupe na ça
groupe Sai Sai aza patron na bango po azo atteint informé bango fin du mois futaka bango kuna nde ba obenge patron nga aza collègue na ngai na pesi mbote na pesi pe Christian Shoga mbote voilà donc so balobi ke bango batiki théâtre balingi bakena monde ya cinéma na ebité hein et a peu problème te et na un problème te baba ya malamu nyonso tozwa ti soki eza malamu tomoni ke ntango bakobandango eke eza ya malamu tokokende kaka mais eloko nga na yebi oyo biso tosalaka eza cinéma c'est ça. Très bien, mais tout le monde a un peu Irsil Péchanga, c'est détachement, c'est vrai qu'à ça là, mais quand même il n'y a pas ces plongeants dans le cadre il y a monde où il y a cinématographie et puis tout le monde a peu de film, il y a Bandara DG, Kota Pe na Balinier, il y a l'Institut français Zoana et tout ça là. Et là on y a ça là que Babiloko Bino Bossala, Evre Bino Sala, et Kota na ba plateforme ya minene on a. Mais c'est un autre baba manque ba matériel, ba manque ba moyen. Toi tu ko loba. Oui, bon tu travailles na ba matériel wana te. Et so senga nyonso na ba paquet ba sponsor bazala. C'est ça. Mon frère donc Christian Chogabi au Bino Bossala les filmage. Oh, filmage ezé loro bazo filmer. Tant on est ba o filmer biso yango eza filmage. C'est ça. Eza pongote. C'est ça, yango wana donc au moins net le sonza basali grâce na ki Côte d'Ivoire. Na kuta ina ba comédien ivoirien. Na jouer na bango. Très bien. Na travailler na bango. Et pour bayebi ki nga na collègue na za na même musala na bango. Ça complexe sans kobanga. Complexe par rapport à quoi? Non, ça complexé na bango par rapport à quoi? Baza ba collègue nanga. C'est ça. Soki na ke nigérien. Baza ba collègue, bayebi biso batala biso, nde biso pe tutala bango. OK. Donc ça peut na pe chance wana pesa melanga na jouer na bango sans complexe. Pour na complexe monter dans ça liboso na bango. On comprend. C'est un peu ça. Donc to lingaraté to banaliser musala o esala biso le loto za ba kombo. Ozo comprendre. Au moins ndemboka na biso des abos. Que ça soit le na ke poto aux États-Unis, na ke soki Canada, na ke na banaliser mboka na nga Congo te. Ça c'est vrai. Pour ça na ke lelo poto eza mboka na nga na Congo o mute ya kadrainga, yango mute bomba inga ekomisinga na ajour. Ti na zi opportunité na bima pe na ke na mboka bapaya. Po mukolo moko te mupaya na mboka nga na ozala tika lokomisa mboka na nga leka oya ye. Erreur biso ba congolais to sala yango na. Tozali na Dubai kitoko hein. Dubai kitoko mutako sauter. Hein? Oui, c'est toute ma première fois. Na episode Dubai kitoko na vandi na Dubai na tika le mona mutuka ya etutukate. Check, c'est Dicap la merveille et PIB de oro. Bon amour, quand on soutenir Fondation Avien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas dit la cause qu'ils ont assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, les Sal ici assurance. Yo olingi, on s'assurer, yako, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nyonso ezali, nali salisi assurance. Ndeko na yo vu traitement, ndeko na yo bakundiye na bolamu nyonso to, vraiment tout soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epa ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na diana na RTL le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. emameya aye lisusu fondation lisalisi na bato bazoloba ke Congo fo ezala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala bien voilà vient sur emameya l'assureur qui assure la diaspora africaine. Le Dicap la merveille pour soutenir fondation lisalisi ya Avien Abisso et emameya. Automobile le permis français, permis étranger, nous sommes au revoir, papier assurance. Fondation Lisalisi, on a pas meilleur Congo, Fondation Lisalisi, solution pas ne, ce qui pas n'était what. Ciao.
motuka etambola na nzela na monité natikali komona jamais ba prince oyo babo place au libule eza motuka eleka malembe natikali komona te natikali komona salité na Dubaï te tout eza propre 4 heures batubali banda de tout propre tout va bien en tout cas nyonso eza malamu na Dubaï natikali komona te botambola na ba bijoux na wenje wana ndenge eza na ebele ya bato wana soki badaira na so okenda déjà voilà natikali okate moyibie akati mutu chaîne na monité mais je me sentais que na mboka bato malgré tout au santika ke na mboka noté ozomona ke lomo ezo sango ke na mboka nanga te na mboka bato tangu nazongi na mboka nanga au senti na nzoto et lobby force saison que maintenant je suis chez moi je suis maintenant chez moi c'est comme ça donc comme minimiser mboka na yo eza na sensité ça c'est vrai moni kongo na biso yana makambo belé ya bien voir même ba mindele ba via mboka na biso ezaka po bazoyela biso pe mwa ba mitema mabe moko boye ba mindele wana yango na ozomona mwa ba komba mwa ba makambo belé mwa eto vivre vraiment esengo nzamba tia na mboka na biso to sourire vraiment ngo ezate mboka na biso mais nzamba nzambi moi je sais que neti est na biso wana ndenge nuit et jour bitumba chaque jour tobotami tokuti guerre wana moi je me rappelle na terre Mobutu atiki bitumba na est Kabila le père aye atiki yango Kabila le fils aye atiki yango tokomi na papa na biso Fachi Beton akuti yango ozo comprendre donc ngai déjà na komi ko sosona bi guerre wana eza lokwa na tango ya kala ya ba israélite na ba égyptien nzamba okota likambo wana un jour très bien so tango nzamba kota ka likambo yango aebisaki Pharaon libéré bana nanga libéré bana Israël tant Pharaon a salé mutu makas amonaki o ekomelaki un jour nzamba oteleme la guerre wana pour guerre wana ezesu ya makambo bato mokilité to kokate guerre wana ekomi nzambe atelema aloba fini la récréation botika Congo bato na bato batala kwena bango c'est ça voilà na CP un message au lobby à guerre et je profite aussi de cette occasion de dire bonjour na bande on a biso tout au batala na biso na est nzamba continuer ko battre la bino c'est ça on est ensemble et tumba wana oboko vivre masasi kili tout le temps bana ba beba bana ba bota na ba malformation c'est ça nous sommes vraiment au cœur avec vous nous espérons quand les moments top lobby au plus vite possible nzambe apé sa solution na est wana alors moment top to lobby là voyage au Burkina na Dubaï au lobby il est très bien ils allaient qui bien ils allaient qui sur quel but ils allaient beaucoup kaka ou c'était un projet déjà élaboré qui beaucoup qui de Dubaï na telle date na tel mois mais quand on peut expliquer plus ça tenez tu peux te vacances OK tous les artistes et ça là appelle moi bien mon artiste à déplacer akenda ki boye bazonga ki boye moi tourner en ça la tournée on est ça la bien payé pour nos artistes et puis Dubaï eza mboka moko touristique o bato bakenda to kuti batu pile ba mindele bazoya kaka bazoya na bango tourisme na bango bovandi et après bozongi c'est ça donc moi tourisme moko ka boy pour et c'est peut ça moi njoto moi repos c'est ça tourisme bango to ebi déjà on peut même bino les gens maman oli pour to ko na te sona et même bino ça il aura bon matin maman livre mutamema ki bino na voyage wana mais très souvent tout le monde aura booké bakendaka moi tout le coup ya booké mais déjà tout na question ce qui est mbala na ya liboso au voyager na maman to ata na est ata na place ya kendaka mbala liboso voyager na non mbala liboso te tokenda pe Goma Bukavu tokenda pe Goma Bukavu mais ya kokende libanda mboka libanda mbala liboso libanda Afrique mbala liboso tango banda omona baninga pe banda okende et ça là bien moi je me rappelle tant maman qui n'a Dubaï na ba ndekonanga ba comédien la première fois à part Dubaï à kena ba msoupe poto kena ba msoupe poto na ni Barcelone na pese mbote na coquette à kena na ba Europe c'est bien et ça bien à biso na Belleville pe on dirait que Belleville kena ka États-Unis et ça honneur na biso to linga pe ba valoriser biso quand même tout ça la musala oyo et ça le rappel honneur en mboka to tambola na drapeau ya mboka soki lelo ata 4 5 6 ba se kui pona ko valoriser ka biso ko longola ka biso mo ba complexe bo kepe bo ebozongi bo ezaka pona bolamu pe
ya mboka na biso puis pour na biso pe ba congolais ozo comprendre c'est ça et ana ndenga mabiti voilà merci beaucoup voyage yango on dirait ya bino ya turo yo ememi moi makambo ebele et alors makambo ebele mais avant tout kotana moi makambo wana quels sont les avantages réussis na part ya maman parce que to moni choix moko ezalaki inapproprié o pene tikala mama ki kaka pour na maman top ya business class na maman level bon nakendaki na business class ezalaki volonté ya maman ye moko moi je ne savais pas tant tozokende nga na kozala na business class eza nango kaka choix ya maman ndenga asepelaki c'est ça donc nayebi te likolo nango nga na kobakisa nini moi je sais kaka tokendaki na famille nanga artistique na bandeko nyonso tozalaki kuna tokei tokiti tokomi tozongi mpe le reste donc eza makambo nzambe kaka na bana na ye bo nayebi te na koloba nini très bien mais siko mpo ani voyage na bino oyo ecréé moi ba polémique ebele je suis sûr kolandaki ba vidéo ntango ozalaki libana mboka nde ezolobama nde ezokende na bapolémique olandaki yango bon nalandaki yango bana na dubai mpe nalandaki yango mais biso na bacollègue na biso problème eza na honte mpona bacollègue tobanda osolola tobanda osolola na bacollègue koma bamosusu mpe babiyelanga boye mosusu mpe babiyelanga boye donc tobanda osolola na suka kutu ya moto ayebisenga na ele bubu nzambala ezali batista mais déjà na clôturaki na solola na ndeko na nga toko oyebisinga na reta apparemment pa na biso bacollègue problème ya nango te problème ezaka na ba réseaux sociaux na ebité nani abandaki nani azongisaki c'est ça to mona observation nini o zomona likola ba mama na nyonso zoloba maloba mama to ba memi to to esalemi boye ba 12 betami et tout ça là observation nini mama to pour ça likola ba mama to zoloba mali elote na voyage na bino na sai na elote na monika na kende na voyage na binzambe merci tozongi na moni ba collègue na nga pe ba pesinga de ba programme ba tournage naza nango déjà awa c'est tout na bengaki yo na ndeni pour un voyage si la mtabenga ebiso si la mtabenga ebiso ezaka ya benga depuis kala et un problème te ezate ka benga depuis kala et puis ko benga ezo pona mutu te comme penga pe ba ko tianga ba bi bon mama top benga lelo bandeko na et un problème te pourquoi vous landela ba détail nyonso c'est parce qu'il y a un monde de polémique. Ah là 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 là. Les choix des mais les chroniqueurs, les chroniqueurs, il faut beaucoup à niveau. Il y a aussi la analyse moko oyo tant on monte azo landa azo retirer peu moins quelque chose. Et là on le appelle. Vous avez beaucoup comme ça un problème pourquoi? Parce que toi yeba mususu ye mutabenga ki volonté na ye to mama mutapona ki obenga nga na volonté na ndenge nini po yeba bengi ye netinga a voyager pe azu appel netinga sunga biso na bandeko mususu ozana ba téléphone na bango asungi abengi biso est-ce que ça un problème ça problème pour voyage eza si la teme organiser voyage obenga biso na ndeni mutu asala programme ya voyage ne mutu mususu ye azala wana a exécuter kaka benga bandeko nao abengi bandeko na où est le problème mais si ko pe mama top to ke na mo analyse yo moi malem bino parce que nzamba sunga bino franchement mama top faut pas créer ba problème ici car problème est en route mais si on dirait ce n'est pas bien comédien au voyage qui beaucoup banda qui déjà ko créer ba problème na ba cri na ba mboa qui là non attention non il fallait d'abord demander ozoyoka bozo sumuka ka dans le vide t'es en autre explication pour non t'es pour yo lobby déjà jeton yo le jour confirmé cri wana kezaki jeton non faut pas que yo kaka eloba maki ba lobby banani ba lobby depuis yo kaki bozala na biso kuna te boyebi nde nini kezalaki jeton non ezaki jeton te baza ko tout na bango Gabriel pour Gabriel moi tension tout qui saki et mataki ndambo de ba comme ko tungisa si la bandi ko tungisa Gabi tension ça va tension kuna so kila ngo bana obwa mandeni ngape na zo yoka et pas na bino comme ba bwa kila net tension ya nani bujaki eza na ngo ambiance na biso quand to sai kuna en famille to sana ba ambiance na biso ça n'a rien à voir na jeton par rapport à quoi to gena paradis to gena kutana na Jésus allez to tiki bino ba to zana life lo biso batalola to bandi ko seka bino non
Mais par rapport à Mamboana, et là, ça dit que maman a polémique autour de ça. Ils ont même polémique pour Bozan a besoin de polémique. Polémique, tu biso kutu tête aux ala yona te tant que bino voyager, biso peut to yeba tout le monde ira voyager. Mais très régulièrement, tout le monde a maman ce qui effectue le voyage, et ça sera difficile. Tout le monde a dit qu'on a biso belle vie à Tikala. Belle vie cette fois-ci à Tikala. Et sur base de ça, tout le monde a un bouquet, et comme il y a attention, et tout ça. Nabi, à part belle vie, dis-nous là, na lave pe bayakat. Bon, mon aïban. Pourquoi pour ça, il peut débat dans la lave na dino là te. Pour on peut bazalara, bazanga raté na ba voyage à maman. Tant bati Kali, est-ce que cause problème? C'est un problème te. Et ça non problème te. Ce qui maman c'est pelisa qui na mbalo yo, ayebine nga sala ki makamna e. Et ça dépend de kana maman, mais il y a problème te. Nga na kati on a jusque là na omona nga isika bino bobote la problème te. Na omona problème moko bango moko kutu bakolo nzoto batikali obuzo saila bango ba analyse ba okamwa bino. Bazo kamwa bino. Ezala lava, ezala dinola, ezala belle vie ba okamwa bino. Pourquoi si la belle vie bazo sur la terre si la coquille benga belle vie pour na mama voyage on moni belle vie qui sous informé. Bino. Ça là. On eza bino mutobokanisi. Mais eza bongote. Bisoté. Te bokanisi na bino en général puisque tant au lobby bongo eza makanisi na bino eza makanisi ya belle vie na silate. Soki ba yebisi sila benga batu so ba yebisa sila benga belle vie alinga benga belle vie. Mais le quoi ba yebisa qui pourquoi pas? Ba benga te pourquoi? Mais le quoi ezala ki te ka benga ite yango benga ki te. Ba benga te ponani. Oh. En tout cas donc peut-être sur base de ça parce que Babi va fanatique va Kaboula bango. Te na lobby maman sali classement na e. Bellevie a un voyage à Rokende. Ba yebisi yo benga Bellevie o bengi ete. Muto a yebisi yo benga Bellevie. Camarade non. Ah camarade non. Siko yo benga te nandeni. Papa. Mama on analyse msusu. Ya on a zo ba faut ça ba analyse msusu ça ba analyse ba tamayele. Ta bon ça là on monte au tala à comprendre. Maman lui vraiment ça mon konzi à n'importe quitter. Ba mesana mon condité et puis sa camarade na bisoté. Vous comprenez? Aza mo autorité ya moko ya autorité ya mboko. Donc ba respect belé, ba considération pe belé. Donc nga ata soki nde na zabo ina solisa Gabrielité ou bien na solisa ka soki nanité. Soki ya lobi na nga benga directement na obenga ya. Très bien. Pour atilinga na benga aza muninga na ngati. Vous comprenez? Donc, il faut respecter mon gars, on est dans le benga. Et là, quand il faut respecter, il faut benga. Les restes, on tient dans mon panzi. Mais pourquoi voyager dans le biminette pour surtout ici bateau? Parce qu'il y a même des temps où on a bateau. Bozo voyager, mais bateau va surtout qui m'balamont. Mais voyager à Congo, il y a un bon. Voyager à Congolais, il y a un bon. Et bon, on a bon mon akato, ok, bon mon akato zone. Et biminette au décevoir belle vie parce que avant de voyager, 2 jours avant de voyager, soit 3 jours avant de voyager. Aux acquis na retourné qui na yonde mtolobi na décevoir Bellevie tino qui nous avions Bellevie za courante aiba makam nyonso yonde lobi na décevoir qui omoteko bozo somuka je te dis vrai au nom de Dieu na bangotin oui aiba makam voyage na ngati na zokindi na sala boy na sali tout elle était au courante siko par rapport à ni bino bato bolo baké maman top abeti Bellevie soki nini on a dit réponse na wana oh là là naza pe kuna tozo solo la noko na ya kufia benga bia kufeli noko na présenter ba condoléances na tout ni programme na semaine ndenge ko bima nyonso na yebi donc décevoir nazo ya na komi na to komi to kiti avion kiti pour connexion za ile connexion na tia carte na tia giga na nga ya 1 mois. Tant on a commis bout nazozwa message à Marina là-bas na PC Mbot. Je tourne le vendredi na Bellevie TV. Naza peso na tournage à Mochopi awa na moni apesi nga programme ne. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir
le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Ok. Au moins, tu as besoin de mon rapport. Mais bien, on a souvent des voyageurs qui en a été et vous avez contentieux, vous sur la tout parce qu'il y a certaines personnes qui disent que si l'Anna Gabriel Basolo est à Dubaï. Non, il y a ça qui est. Basolo est à Dubaï. Basolo là, pas un problème. Banana qui chasse à Basolo là. So bino boniko solo lango ya biso to bando lexango pe ataka so to solo la alelo kamba tindela nga batuna yo balanda biso nde to solo la non pourquoi bino mo boye bisa biso pe na moto yebiso azate nana yebisa kyo na TV nana yebisa na TV maman top na c'est sa question c'est sa question non bino mo ba comédien na wapi nana yebisa kyo nde to loba lobanga nazo yoko ngana za ana oyoka nana yebisa kyo bino moko ba chroniqueur nde bozo kota kaka koluka ba information mais au lieu bozo ba information vrai bozo kaka ya faux mais siko admettons que bandeko o batala bino na ba commentaire ba ozo tinda biso pe bazo benga tourner la biso yango to tuna to yi parce que ba réponse ba solo laka ndezo pesa ba na problème te ba solo laka baza baninga baza bandeko baza famille ba solo laka d'ailleurs ko tuna aéroport les tovana qui Gabriel Azaye Moutasuka pour Zozela ba résultat Covid na yib mai moi reta tango esi la télé ma pesi écrit bivanda to na problème te papa to za famille to uti musika bino boyo yeba bisoka lilo pour internet peut-être be s'occuper internet té tant so pe bonga boye ba bisote ba to bonga boye ba biso mais to za ka ba misika kuna. Vous comprenez? Si tu vends des internet, tu as musique européen musique. Lelo et Kabola Bisoti. Mais on dirait Lelo Kabola Bino. Et Kabola Bisoti, Bino de Boling, Kabola Bisoti, mais beaucoup kati. Je te dis vrai. Bah tu vas montrer tout ça hypocrisie. Hypocrisie, nga nazaka hypocrisie. Au moins nga nazaka hypocrisie. Non banga netinan. Nga banga ka nzambe na nzala esidi. Esili pona kokanzala te na banga penza mais esili oyo nyonso atikali aza mutu na respectaka c'est tout. Vous comprenez? Belle vie na sila baza bandeko. Vous comprenez? Baza bandeko baza famille. Ceux qui passent et sila belle vie kokende. Ceux qui passent belle vie sila kokende. Et ça peut bien sûr tomber. Ozo yoka. Vendre ici bango sola parce que vous avez payé en là-bas. Ata so pe na 26 bango na obengo te. Il faut besoin image. C'est ça. Et puis à taper ceux qui te vendent, bino pe boyeba pétain. Boyeba. Ça bango na ba solo là. Yo mto tindanga te. Maman top. Muso ebi yo banga. Na banga lo kote ba leki na ngai. Ba leki na nga ba respecta nga mingi puis balinga nga pe mingi. C'est ça. Naza ya na bango. Omoni ennemi ezaka diable to abana nzambe bango pe basambela ba bana nzambe bakotaka ba retraite ba jenaka basalaka nyonso donc ba norme nyonso nzambe asenga biso na bible ba yebi ke ennemi eza mabe c'est ça ba yebi yango très bien voilà Nzonzinga Award yani o Maman top on souhaitait pour la nominer pour remporter ma prix yani oyo Nzonzinga Award ba ota benga ngati abenga kyo nakenda kati c'est ça yani oyo yani nini 2022 mais na auto ozala ngoso kina je crois ba 2 mois passés Nzonzinga Award batindela nga invitation pour na ba prix final pour organiser ngana yebi na ngate
nayebi te ndeko na biso d'Acosta ya siliki atie message na ye na Facebook ke ndondinga wa bomeka kokotisa ye na bagene na bino wana te sous prétexte nde toyoki bainformation ke ya certains comédiens oyo asolaka na bango te bazalaka mpe na tete organisation ya ndondinga wa mais so baboyi na eza ye tia nzoto na ye te so moto aboyi eza nzoto na bo d'Acosta boyinga sikoyo nalobani nayebisaka d'Acosta ndima non non eza vie na ye eza opinion na ye soki aboyi ne babenga ye te il y a un problème. Peut-être qu'il est devenu orgueilleux. Oh, so mon talbi bobenga été comme orgueil. Bo traiter mon orgueil. Azo orgueil. Ah boy na e bobenga été. Ba artiste basé belé bobenga bangote. Faut ka bobenga d'Acosta. Ah boy na eza normal les points de vue na e. Non kota kuna kolpani. Voilà, pendant batant Obino Bozana à Dubaï, président de la République a bien ça qui va gêner surtout il y a Mboka a sélectionné qui pas surtout mais a sélectionné qui au bazar une invitation. Tout le monde qui peut ba comédien bayaki. Mon invitation à bango à parking, baboyaki bango bakota. Ezaki ya nini? Parking. Il y a parking. Ouais. Tout le monde voilà tu vas battre. Ba gêner ni ngwana zo. Parking ouais. Ba pesi mo ba invitation à parking. Je dirais zaki mo erreur mo salimaki. Mais quand tu peux sauter les vidéos, tu as la guitare de bazo. Mais quand on baboya bango bakota, le quoi ba leader d'opinion bango au bazali. Na imité au solo bani na place wana et puis na bande ko ba comédien au bazali qui présent jour wana. Na bino bozali na Dubaï. Mais invitation à parking. Ndeka mo wana ka ndeka musimba. Invitation à parking. On le balangue l'autre. Ah, il ko lo batewa. Tele bango tong baboya bango bakota. Te nalanda i video wana te. Ezana ba na bino bozana ngo. Bino bozana ngo. Otindela. Na otindela. Na na qualité. Bango bakota. Ngana pesi information. Kasi yo biwa zene ba invitation à parking. Siko bakota ndeni. Fera tele mana parking bosko to lo bani. Nazo landa ka yo. Oseki. Ono zo seka bezo chola. Tera seki ndolo. Kasi na landi yo mtolo biwa zene ba invitation à parking. Siko bakota wapi? Voilà, baba to. Oba nge bala ise fani. C'est bien. Oh. Et ça lui bien. Pas comme mon pardon. Voilà, on toko a vu pour citer déjà moment Batou Balandi Lelo quasiment ébélé na Afrique Lengi télévision. Alors va retenir nini na passage na Lelo en dépit de tout ce qu'on a eu à parler. Bon, na olobaka na bandeko. Tous en biso bien. Tout va bien par la grâce. En tout cas, tout va bien na biso. Sauf que bisika bato baza moko tout en moko ninganezala na ngote mais à part ça tout na biso bien. Na pesi mbote na les amis de Mama Top. Ba we yanga famille, yanga bandeko ba pesa yanga ba conseil, ba teranga nuit et jour, voilà. Na moni bongo Mama bébé Mafulu na katia France, Mama sociale, Mama bébé Mafulu de moi. Na pesi mbote na Yuyu Belmira Ami Erima. Mbote nanga lisusu na Émilie mon général. Mes salutations à yo et maman Émilie. Mbote nanga na ma fille chérie Nancy Cessé na katia Italie. Na pesi mbote nanga na ma yaya chérie, ma grande sœur à moi sœur Pembe, femme douce. Maman Bise Mondele force et tranquille. Aïe. Mbote nanga na papa na biso Paul Fikipo et maman Nathalie Fikipo. Joyeux anniversaire à toi, papa la Paul Fiki, pour balobi FBT Misalande. Na pesi mbote nanga na tete yondo. Yondo ya ba tete moi si mbige. Babi na lemba monsenja te petite sœur mbote na yo, mbote nanga na chinoise nanga Sylvia Kake moi si Nzambe passeport rouge. Balobi fio atika avion na défaut 5 continents liko na obaksela yi. Alonga nzala. Mbote nanga lisusu na Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique. Ya papa Jacques Eliko. Ba salutation na yo na Sylvie ba pesa mbote nanga na ma petite sœur à moi Solange Étoile KLB, ma belle sœur nangai na pesa mbote Marina Bolo. On a bossanaté mon grand frère Alpha Alingi. La taille avantageuse moi na lokele. Wana madame na ye Micheline Rachidi, moi c'est à taille ma belle sœur de moi-même Micheline Rachidi na pesi bino mbote na pesi mbote na
Sam Kunku. Sam mbote nanga na Armand Kunku. Armand Kunku na madame ne Solange Kunku na bébé na bango Marguerita, on a tous les amis de Maman Top et Yaba héros de l'ombre. Voilà. Na Pessi Bino Bambo Théâtre, na Bossanité, La Rose Télévision, Maria Fina, salutation na ya Lili Mavinga, Maman Sociale na Amiens, pourquoi pas Maman Rose Bomboula, ma grande sœur chérie. Ma jumelle à moi, Karine Manessa. Ah, Karine Manessa. Karine Manessa, ma jumelle à moi, Angela Mino, mon naine. Karine Manessa de moi-même. Yo, et Karine Manessa. Maman a exil. Maman a Angelou Central. Ma petite sœur Angelou Central, moi c'est à Taille, à London. Mère double maman Prudence. Hey! Bivi service traiteur Loboko. Wana na moni Virginie yo commencé à Taille, pourquoi pas Bijou Mandola Loboko. Les amis de Maman Top wana baya oyangai. Je vous aime, je vous love. Na lela bino fort tout la bola lo doudou. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Là, c'était donc Maman Top. Kodamboka. Kodamboka ya Willy Moucheni. Le véritable code. Ah, le véritable code. Kodamboka ya Willy Moucheni. Les boss César Patio. Ah, ya Willy Moucheni. Oumela ya. Na remercier maman ni maman. Maman Marie-Olive Lembe, merci. Maman Waro, maman Batoto, merci. Merci pour notre Dubaï, pour notre voyage à Dubaï. Merci l'équipe de Mobimba, Namoni Maman Angèle, Padani, Namoni Vienangaï, notre producteur Damien Dimoneke, Namoni Trésor, Namoni Vincent Toulouse, Namoni Mika Feza, Boza et Belé. En tout cas, Nalingi Binomi, merci pour l'accueil, la gentillesse Nabine. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'était donc Maman Top qui était notre invité du jour. Je crois que pour lundi, par rapport à l'intervention, il y a une question. Merci Nabandekotou au Batalibiso. Merci à Karine Manessa British, mère Batamignon, Dani Son de Chinois Congolais, les boss César Pachotti, grand frère Nabiso, Yango Iloboko, les boss César Pachotti. Déjà, donc aux années, on a ça, semaine où il aussi la thé. Donc les boss César Pachotti, on a pêché en beauté délai. Et puis Marcelo Duf Noir, grand frère propre à la mère des jumeaux, la Irlande, couple Kitoko, couple Vanda, Fondation Sourire d'Espoir, il y a maman Nabiso Gangani. Où ils ont une œuvre de charité, la Katia Kinshasa, la montée Mamala, Moussoki, Nzambala, Moussi Mama joue dans la position gauche, il y a Malam, où mère a vu avion avec qui, toqué dans Félina, toqué dans homme de vieillard, toqué pour soutenir les personnes vulnérables, handicapées, aveugles, en tout cas, Fondation Sourire d'Espoir, et Maman Abisso Litgangado. Et ça, on a une œuvre qui est batomité, mamala, musobo, on a pour ça, on a une œuvre. Il y a un modèle où on a contacté Fondation Sourire d'Espoir, à cause de l'endroit où on a bitinda, à Tigelibino, à Bilo qu'on a bien épi, on a tout au Balina Abisso, au Pessina Mote Bélé, abonné à Abisso Afrique et Lenguijan, et Biko Kiliboise et Bissel, il y a Sylvie Bakajimote Noyangwana, Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote, la pêche en Mote Bélé. Nous sommes arrivés à la fin. À la prochaine, nous vous disons bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.